bisote bango mokwe. Eye azalaka deja ye moko noko. Nikambolole momu Mungwa. naka tute bakomisa bango mongolole momu Mungwa. Lelo sarato la po azwa mwa ndambu ya kombo wana a part ba biloko bande ko sala ya ba sans tabou. Sarato la ilo ya yebi mingi za kolakisa basi ndenge nini bakosala makambo na mbetu me ya za munene tia sala ko ba mouvement ngo banda ko kosala ba mouvement ngo. Chancel Mbemba beta eto Chancel Mbemba beta eto. Chancel Mbemba demi-dieu Voilà. a gagné vie en français. Les gens pensent que ceux qui ont le français, nous avons maïli. Ceux qui ont maîtrisé la langue, nous avons maïli. Maïli, c'est le mususu, que le bapé langue, c'est le mususu. Mususu. Bisote bango mokwe. Yo, na ye kuna. Boye baka na bino. Geye. Alekaka bino. Bisote bango mokwe. Et voilà. Ah oui. Bisote bango moko. Yeah. L'esprit de prophète c'est toujours là, toujours pembe na pembe aératarate, pembe na ngana zalaka na moto ya kakolimbola l'esprit des prophètes. Toujours. Georges Shimba. Moto ya awa biso. Ako contrôler mboka po mboka ndimi ye. Yes. Yo. Okoka. Merci beaucoup mama di mama Maria Fina après ki bisote bango monde batini bisote wa kovanda poto loba. Merci beaucoup mon vieux Honoré Mwanza eza bisote bango moko batini biso toloba. Vie betan zetana lisusu poto okokati sa pepele. Merci déjà na Honoré Mwanza Voilà. à Moïse. Voilà. Pour déjà ebisaki biso ces Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez jamais. Ya romoni to 4 Égypte, 4 Maroc. Voilà. Aussi salika mamarambango na Côte d'Ivoire. Voilà. Match eza bien. Mbote na baye balingaka ngai. Voilà. Mbote na DJ Billy célèbre. Mbote bongo na Boss Peke. Mbote pas Vita Dikando. Voilà. Vita Dikando le mystérieux. Moninga ya Jean Dombele bibliothèque internationale. Mbote na Tony Ngingi de Paris. Peli sous mbote na Kishasa et pas docteur Patrick Petit monsieur le docteur. Voilà. Toye poto solo to panzanteke analyse ngo yango. Voilà. Bombo tate dadi avancé. Ngala vandaki na nga saratoro la bifinga finga abima za ko finga. Yo saratora yo ko finga ya sila. Yo salato la yo. Oko finga mama Olive. Eza kali kamuni nyango na saratora ndeko na ngai Georges. Moi sinon soki esi alekeli alekani na vie. Voilà. Ba réaction nango yango yango. Moi si ba sala ye pona libala, moi si ba sala ye poza na ndako libala sala makamba bien. Bongo ya sarato la koma wa? Eye azalaka deja ye moko noko. Nikambolole momu Mungwa. naka tute bakomisa bango mongolole momu Mungwa. ya sarato wa abimi azoko finga. Oyebi de Christ Chibangu. Voilà. Eza na loko moko boye elingi bando koma lokola ndeti pe moko ya ba richesse ya ba congolais. Ya bande koloba. Ah yeah. Eza ingratitude. Ah yeah. Kaka ye sarato la azalaki tango azalaki pe pene ya sila abande pe kolobela sila bien. Voilà. Lelo ya komi na ngambo ya Belleville Bela akompe sukotake si sila. Pona nini Congolais za na deux discours. Oh. La majorité ba Congolais ba na ba double discours. Oh. Tout mona ki yango na tango uti koleka epa ya Ken Piana. Tikabo. Alobaki ete fali pupa tala lelo. Et comme si c'est offert Adidas. Ken Piana s'est positionné. Totika boyezo sala malamu mingi te. Yo komona ngo sous pas ya Manike. Manike lobi fali to ya sous a changer sous discours. Oh goga mo. Mabe ya ba Congolais ba ko changer discours. Lelo sarato la po azwa mwa ndambu ya kombo wana a part ba biloko bande ko sala ya ba sans tabou. Tikabo eko papa. Na interpréter toté.
limbola lisusu bato aba biloko bande kosala ya basanta bukola kisaka basi eza pe bien te pour na société na biso ya wana lobaki na l'autre fois awa ke soki bakolunga soki mundela kosilika mukolo mususu akanga YouTube kozala po na Congo abomi biso abomi biso mais soki pas otika ko eza po azo gagner de l'argent na Congo donc ça dit Saratola ilo ya yebi mingi za kolakisa basi ndenge nini bakosala makambo na mbetu mais ya za munene tia sala ko ba mouvement ngo banda ko kosala ba mouvement ngo papa limbola ngo pe bien ça dit adoko kosala même pas ba mouvement ngo po munene le eleki siko na bae ba découvrir tant mususu kati nende bakoko ya koyeba ba pesa so suite ya makambo itali nduta ko batamina na mingi bazakala bongo voilà alors Saratola eloko zo sala malamu teza ke personnalité nyonso tende za retoucher voilà omoni vie ezaka na biloko mi balo est important mutako ko perdre te si eza personnalité na identité. Alors, comment on a déjà mutuko maman Olive Lembi? Voilà. Saratola telemeli wapi olingi nini? Voilà. Lobi to lobi wana. Ce que komi wo ba gire, wo ba compliqué, wo ba keno so ndengi mombo. Oyo misa susu maman Olive mabe. Ngana kamwe. Ce que za ki pona kosunga kaka ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Ya ba YouTube, ya ba internet. Onga ko lo ba bongo te. Voilà. Ce qui pesa ki yone mtoza ne sika ya sila. Et pas maman Olive. Ce que za ki pe yo mtoza ne sika ya Belleville peut-être. Et pas maman Olive, on va causer na réaction na te. Voilà nyo sote za jalousie. Et ça jalousie qui monte mama be. Voilà. Saratola se permet ya ko finga ba artiste oyo lelo peut-être ba sali yepé. Voilà. Moi kombo na kisasa itake Saratola. Aye comme ko finga ba artiste, a finga ba comédien mabe, a finga ba musicien mabe, mais ceux qui t'ont abandonné, ba analyse en continue ko sangwa na bana. Na banani. C'est ko zongela ba bilo no bande ko sala na ba tabou. Donc, ma sœur, c'est maîtriser, c'est quadre, ils sont en portugais. Ah, on a mangolais, voilà. Il faut comprendre. Ça dit, c'est qui précora, c'est quadra. C'est compliqué. Ah, il combien été? Comportement des amala monté. Par congolais, Olive Lembe. Voilà. Aza moutouté, oh, moutouko Saratola. Attends, le présent. Ex-président Nabiso, Joseph Kabila sous son pouvoir, voilà. Ex-première dame. Voilà. Réciprocité ou existe dans respect, il faut exister dans respect entre les comédiens ou les chroniqueurs via maman Olive, maman Olive. Bikamuni ne ngozana maman Olive na ba comédien. Boko taille maman Olive vite na ba bêtise ou na ba guerre ou na bino. Na ba kisongi na ba lesbienne na bino na ba comme na bino so mabe pona nini po andimi ko soutenir bino obimi selo ko moka malamu likambo ba lesbienne einda ope musa prophète ozope musa prophète oza nango ko ba nzembo ko ba bemba ozope musa prophète ope te parce que nzembo za ko nzembo ba yembaka na stade ozope musa prophète za nzembo tam susu ya loisika c'est za nzembo mukilité oyo beta na ba te tena likambo ba français eboti problème na Congo koyeba koloba français te bato batomboki nango buzoba ekomi sujet ya bato buzoba ya Chancel même grand joueur na biso ya mboka koloba ne français na ndenga kani eboti problème Chancel Mbemba beta eto Chancel Mbemba beta eto Chancel Mbemba demi-dieu voilà a gagné vie en français. Les gens pensent que ceux qui ont le français, nous avons maillé. Ceux qui ont maîtrisé la langue, nous avons maillé. Maillé les élèves mususu, que le bapé langue les élèves mususu. Mususu. Moi quoi, il y a belé pe ya bazo bazarapi na Angola awa. En maîtrisant un peu Portugal ou portugais, bet mazazo. Zoba. C'est-à-dire, on est à fruit complexe. Aïe. Ozo ça la Sarah a qui ne contenait ba propos ya bongo. Ya bongo. Vie à artiste et tout. Artiste le roi fait rigoler, mutazo représenter pays. Yangwana lisusu likambo. Yo que ne kono ba yote yebisa fere aye koloba français. To ba eloko na bakie na ngoni ni tangu mwana zoko poster photo papa na ye bazo kene mingi na Instagram mwana
na ba TikTok mwana ke non yo mwana yebi koloba français la ki sape papa no koloba français. Est-ce que c'est important? Soki tolobi papa na ba kolo langi bango moko pe bazaka na bagafi to mona ba journaliste tina ba TV5 bazaka na bagafi yango ngai kuta te sika ya lena chela équipé yo yote l'essentiel le comprendre mais message mikolo toza na stratégie moko bana Guinée bana Poto bana Amérique bana France partout toza na idéologie moko osalanga mabe otonga ngai lelo vie kena ndeti mo bandenge moko boye voilà oyo kena ikoloba voilà oyo kena ko tinda ba message pa ya batu na vie na nga kuto yebi yango te lelo akomi ko sibi ba conséquences mo ba porte mo ikanga mpo yo kena ko tonga voilà mais voyez ba yango bien mikolo yo idéologie za moko et la justice de Dieu yana justice de Dieu yana yango te komisi biso esika to komion voilà vous comprenez si. Parce que ce total match non ata ya Guinée tout le monde a bien bandé penal but le roi Jacques égyptien a compliqué biso fort mais le la justice de Dieu yana suka nini quoi ya un c'est-à-dire botonga boloba bobundisa biso kade bozo bundisa bobundisa na mikolo bobundisa pe mais trop quand ningo bozo bundisa mère wana so kaza innocente la justice c'est Dieu yana ngana yeka na yeko bakisa lisusu pour gagner vie de Christ Chibango eza français pour gagner vie eza anglais pour gagner vie eza portugais eza langue mon quelconque té langue d'Arabie sokara pour na facilité ya communication ozo comprendre ya mo l'autre comme na ba dictionnaire na ba nini ndeti nga naza boy ngai na yo atata ko mo lo ba portugais nde toto swango minu tina suka voilà tozala kaka bangolais bango moko pina puru te tozala mo ba 50 obenga soka angolanga voilà merci beaucoup papa mingi soki to tulongola na toke na ngambu ya Pierrot abimi ya Pierrot a démarré ya Pierrot normal a démarré alobi ke non mingi ba artiste comédien baza ba toro tonton Pierrot a na raison alobi guerre nyonso tu ozo yinda na ndenge ya art mingi za bango moko ba artiste comédien bazo ko provoquer eza source ya guerre oyo eza provoqué pour bango mo ba komi ba complexé ya ba collègue na bango tika boye papa oui na ndenga ko jouer te mais na ndenge ya piste moko boye monani moninga zuma opportunité mo boye voilà beaucoup na ba tournage aza ndeti mo un temps ala ndeti na car beaucoup mo ba complément mo lo ndeti ya ko gérer bino vous comprenez alors bo sani prédisposition au bino bozana ngona ba vision na bino sikoyo po makambu oyo Pierrot alobi ezo équilibre ezo sens eza lolenge oyo otaka pe baninga te na TV oui qu'est-ce qu'il faut faire il faut agir comme Gesho il faut agir comme Ada Ilunga il faut agir comme ils sont nombreux vous comprenez on travaille pour les moments pour ni tant tout le bela si là tout le bela belle vie tout pour le bela moi dinana danger Ogina na comprendre silence travail à continent faut pas ni tout le bela est-ce que tout le bela Ada Ilunga tout pour le bela susu Bobo Manoka par exemple voilà tout le bela pe Gesho pour continuer l'esprit travail voilà au lieu de venir peut-être ya ko condamner vie à complexe on a pas de complexe des écoutants et banda déjà kala bango mo pe ba pesi bande ko na bango ya basi pifowa wana voilà Tony et puis faut ne botin ndenge nini tango Bellevue so tourner soka bengi Pierrot abengi o a différencier ba balancer cachette si koto tango client tourner pas Bellevue par exemple azwaki moi ça 50 mois décembre si au prochain film a que tourner pas ici là azui moi 300 allez yé mon copé sous soit pas amener 300 kozwana akomela whisky voilà akolia makasu na terrasse so tournage sili akokepe ba schéma na ye azo ndeti inter na pas na parler alors tango sikoyo ba kovanda entre bango na bango ba artiste lisolo comme obeta makeno fulana sala ni na le karafula fulani obosa ni peke yo po ko bandeti inter o super o vandi space structure o pesipe position o la biso pe ba vision non oyo zana ngona mayelo yo zana ngo po cinéma ya congolais qui ne liboso. Et voilà, merci beaucoup mingi kolobezalité système ya banalize merci beaucoup pour beaucoup sepela nango vraiment biso to otika te biso to ka ko finga te
to kaka kolimbolela bino makambo eza koleka. Alors tonton Pierrot le roi Toli. On peut so Toli le roi collègue, le roi camarade nanga que au lieu peut-être ya koya kolobela ngo bongo parce que quand tu parles des gens tant ozo lobela ba ninga ke tout ça va complexer. Biso moko. Quand tu fais ça, le boko zosa ni rezo la pana yo moko. Attention ya kobenga baninga bandoki. Pour bamona rabino bozaka ensemble. C'est que yo posaka ndoki. Vous comprenez? Voilà. Ko ponta de douter. Voilà. Ça dit yo so comprendre que non structure on a le lenge on eza malamu te pona yo. Voilà. C'est positionné. Chape mutu. Voilà. Le pende babeta lisolo ya fula, babeta rappel lisolo ya pied. Ya Pierrot. C'est ça. On a groupé ça droit Toli yango. Voilà, par rapport à nyoso te analyse na biso, MOP par rapport ya ba fani na yo moi ba mbote sala bien. Ba fani nga nyoso mbote na peut ninga rabino mini vraiment. Un mot de la fin ezaka que non, o eza na ko benga ngolo kwa to comme na ba 17e épisode. Voilà. Donc vous pied ça sika. Yes, analyse dans ce numéro la meilleure épisode. Voilà. Vous analyse à Sika déjà à partir il y a lobby. Donc ça c'est le moment ya Sika parce que niveau actualité, obi que mon a sepila na ba comédien congolais na ba musicien congolais pour ça actualité nyonso. Ko YouTube sepila. Chicago. Côté ça actualité ba nini quoi. Donc ça dit to bois que les sous 18e épisode pour que to ki na ndenge bo sepila en évangile. Voilà. Le lot thème ya lelo ezalaki ya Sarato là affaire à français na likambo ya Pierrot Ndombas l'intervention ya Pierrot Ndombas donc il te conclut wana soutien bino mobo luka c'est aussi si le prédication awa voilà okutana mbala sima pona thème mususu parce que ba thème pe lobby mususu ezali to ça ba thème loko là et bon baptême voilà na bombi na thème voilà na pesi mbote bongo pa ya mutsangati mutsanga pena donc wana pangi Galvani Ndongala wa ya ratarate l'homme bien mutasola ka bien ko le solo la bien Galvani Ndongala dasadi bolamu epola raté ye asimbi sanateur dona mi clair kozituka ona pena yanga ya parler quoi ya comme le générique soka bachenga ba caméra ata ku tezali na ba caméra ya bato ya TV Zimu to ya journal soka lekine longina dona mi clair kota kaka dona mi clair na pesi mbote siko zali na pesi mbote pa Arnaud Pakekebe voilà ya staff na biso kuna Marakana Arnaud Pakekebe ya nono Lomboto Pakekebe Marakana toujours na pesi bambote sike zwamio na pesi bambote bongo et pas ya président Pichu Sonyambeli en direct à Sanzala na pesi mbote pas ya boss pe Michel Chako na pesi mbote et pas ya Juliana Magiga Gigiston la dona na pesi mbote pas DJ Billy célèbre na staff na c'est pas Junior Boula na yo ta la match wana po sa biso kaka bien na pesi mbote na ba nyoso balingaka ngai en tout cas yebela moni soza besoin olia bien bilo pena net ya sasa ya pale faut que ndepa ya yebela voilà malewa wana ya kitoko yebela okuta bagutu voilà na ba ngombe okuta na ba misunya kati babenga ngoso ba bloka kati okuta ba nyama zamba ba yebela donc makambo nyonso tous les artistes ya Congo de la République mbote pe ya Angola mbote na lingaka bino mingi so inazo toucher pe na Angola mingi te parce que ma artiste baza moi ko diminuer donc à la prochaine tous ça toujours ensemble Miss Gen la bino yo l'homme de Arabiso voilà merci beaucoup ndengeka to lobaka so to komia to koma na biso na suka mingi merci beaucoup à mama di mama Marafina babi merci beaucoup pour to continuer boulot nde yango nde kaka to message nango déjà fakuna clôturer nde kill salelo ngai zala kali moko continuer na kopesa kaka merci beaucoup à mon vieux honoré mwanza passeport rouge v merci pour na nyoso sala pona ba petit na yo v et sala biso bien webi ke nga loba nanga mingi te nga awa na suka na kaka mais so na suki awa na chema boko boy pam bisote bango moko Toti kala malamu tokomi na suka prière à clôture papa mama beton fina kanisa beton fina kanisa honoré mwanza passeport rouge kanisa to bondeli so tokomi esprit des prophètes ekei
Jaël a dit Vambote moni ndeza boy ye wana na ye na okuna bango pina ba yebi ke ye oyo aleka bango bo ba chetembe poni so bolongo li biso ndeti na mboka oyo biso ka bolongo la bingo biso bo sa suni na kamwe biso do sa tout so toza nyonso ya bino to bongiseli bango mbote